Elle se retrouve mère. À l'âge de 13 ans, elle est mère. C'est pas parce qu'elle voulait être mère. Elle est devenue mère à cause d'un diable. D'un diable. Elle n'a pas choisi d'être mère à 13 ans. C'est juste un diable qui a décidé de lui gâcher sa vie. Et ce diable, c'est le mari de sa mère. Il s'agit du mari de sa mère qui l'a violée. Parce que ce diable, il ne savait pas comment faire pour détruire la vie de cette petite. Et c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour détruire la vie d'une petite fille de 13 ans. Elle n'a pas fini de grandir. Elle a besoin de profiter de sa jeunesse. Aujourd'hui, elle ne peut pas profiter de sa jeunesse. Elle ne peut pas vivre comme ses autres jeunes sœurs, ses autres jeunes copines. Aujourd'hui, cette petite, sa vie est complètement détruite. À 13 ans, sa vie est complètement détruite. Je vais vous raconter la petite histoire. D'abord, elle se fait violer, on va dire c'est du viol, on va appeler ça du viol, d'accord? Elle se fait violer par son beau-père. Sa mère, elle sait, elle apprend la nouvelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la petite, elle va la déposer chez sa grand-mère. Elle la dépose chez sa grand-mère maternelle. Comment peux-tu accepter une telle chose? Pour moi, tu es complice de ce crime. Pour moi, c'est un crime. Tu es complice. Tu es diabolique. Comment peux-tu accepter une telle chose? Aujourd'hui, la petite se retrouve à 13 ans. Mère. Elle n'a rien demandé. Elle est devenue mère à 13 ans. Pour moi, c'est condamnable. La mère et le beau-père sont complices. Elle est complice de son homme. À cause de Bangala, elle a abandonné son enfant. Dites-moi, que feriez-vous mes amis? Dites-moi, que feriez-vous mes amis? Donnez-moi une réponse. Bonjour, bonsoir, mbotenabino nyonso to ba famille. I hope, j'espère que vous allez bien. Ngai pe awa nazali bien, Dieu notre Père Nzambalola azobatela grâce et grâce. Ce que zali mbana liboso landa ngai, kombo na ngai ezali Anita Mavita. Awa nasenga kaka please pardon aider ngai partager liker s'abonner commenter yango nde sala kanga malamu yango nde emotivera ngai ba famille na ngai nazongi lisu liboso na bino ndenge kaka to mesana kozonga zonga ndenge na mesana kwa kosola na bino na yela ndenge to sola kaka makambu oyo tozo sepela nango na oyo tozo sepela nango te ya lelo su na eli bino peka onga na sepela nanga nango te toyoki ndeko na biso ya mwasi ondenge a expliquer biso kaya jeune fille na biso wana ya 13 ans na bombi elongi ya mwana na po amemi bebe na azo melisa ye mabele vraiment nzoto ya ndeko na biso ya mwasi e nyonso to eza libanda donc mabele na nyonso eza libanda ndenge azo melisa mwana na écoute donc sa charisme yangwana na esprit bien ta ke mama na protéger mwana na biso na bombi yango po ekosala propreté tala kaka ngape na za mwasi lokola ye paza kaka mwasi lokola ngai yango na bombi ba famille na ngai biso stoyoki explication ndeko na biso. Deuxième vidéo ezami balé na che yango te mususu ezali vidéo na mususu ezali koko na ye koko ya mwana oyo ndenge azoko expliquer ka yango likambo ndenge ezalaki mais koko wana vraiment na boyi ko tia vidéo ne pour penser koko ngoko to ye moko so bomoni azata na énergie te et puis likolo alati elamba te donc mabele na nyonso tout libanda na monyango eza quand même propreté po ngape naza na mama naza na koko e kosala propreté po tala kaka photo protéger ba koko na biso ba mama na biso mais ba famille na nga likambo ya pasi oyo nga vraiment naza intéressé ya kosala moi analyse ne loko boyebi bien ke nga Anita nazalaka allergique na mamba bana nga Anita na lingaka bato ba abusera bana te yango bomoni na telemeli video oyo do ba famille na ngai
ndeko mwasi oyo mama ya mwana oyo abande kovanda na mobali ndako moko mobala viole mwana na ye mobala atie mwana na ye zemi mwana komi na zemi mama na asali réaction moko te mama na koteli mwana te mama na asupporter mwana na ye te mama na zwi mwana wana ake kotika ye pa ya koko na ye donc koko nde muta koma ko bokola mwana oyo soki botali kutu video ya koko ngo bone mo bokolela place bozali koko azata énergie te koko aza sous makasi te bino bebika ba koko pe na bazapi no mona kya koli mais lokola ka na ba koko na biso ya Congo ba vivre longtemps pona ba biloka ba bio ba liaka mais ko mona pe na koko donc koko makasi se sili mais ndeko mwasi oyo andima akene kotika mwana na ye na zemi koko wana abokola ba famille nanga biso stoyebi bana oyo ba boko amaka pa ba koko boyebi éducation na bango ndenge kendelaka donc koko azalaka ta mwana osala mabe akotelaka ye kaka par rapport ndenge ezalaka papa na mama ndenge batelemelaka bana ba koko ba bondelaka bana eloko esali ngai pasi bandeko nanga komona mwana oyo ya 13 ans ya pamba donc mwana oyo akomi na zemi mwana oyo aboti pe mwana nga boti lisusu na Afrique bino moyebi condition oyo Afrique ezalelaka ba famille na ngai donc mwana oyo babebisi nano éducation na ye donc classe nena e baby soki pa banda kotanga kibo jeunesse na ye e baby po parce que na minto akomi mama il faut look after mwana na il faut kiper mwana na malgré ça koko azali suna makasi te ba famille donc mwana oyo ye moko penazo bunda na mwana na ye ba famille na nga itangisi nga ma misu komona pena mama est-ce que mama oyo aza pena mama ya solo est-ce que mama o pena mutabota mwana oyo est-ce que mama o pena zina motema bon mama o pena memaki zema mwana o 9 mwana libumu na ye mobala abuse yo mwana na yo mobala chele yo mwana na yo zemi mwana ya 13 ans o azalaki vierge ezala te kute mwana mobali moko nde mutabotisaki yebi mwana ngai ya mutabotisaki ngani papa mwana zali mais mobali na yo abuse mwana na yo mobali na bebisi bo jeunesse mwana na yo mobali na bebisi mwana na yo mwana azalaki vierge mama elobeli nango yo eloko te elobeli nango yo eloko tozi mwana oketika ye place moko boye yango oyo ezalaki ndoki esalaka bato oyo esalaka ezalaka nini bandeko na nga mibali bato oyo bosalaka makambo oyo kobimaka na bana bakamaradi na bino koviolaka bana mikie kobimaka na bana ya basi na bino kobimaka na bana na bino kobimaka na bana bato na nsima oyo ya mibali bozolala bao na nsima eza nini eza ba sacrifice bosalaka obi ezalaki ndoki obi bakisa bambongo bozwa obi ezalaka nini nini nango mte salaka bino nini oyo ezalaka na mitu na bino oyo eza mampuya te oyo bino bozosala eza mampuya te po oza na mwasi na kati ya ndako eloko nini ozoluka bandeko na nga so botali mwana ngo bomona ke mwana bato ka mwana ngo teke onde bana msu bazalaka pena zala banzoto mwana azana banzoto te aza pena mukie aza kutata na tolo te mwana obomona ye mwana tsaka video mo bimeze te po na protéger mwana bato aza na nzoto te aza na ka mwana normal mwana tolo moko ya mukie mais mobala mama na ndimi abebisa vie ya mwana oyo eza motema mabe eza kindoki oyo eza mampuya te eza baposa te eza kindoki eza kindoki bino bato bozo sala bana bato boye nzamba ko juger bino bato bozo bimaka na bana bato bozo violaka bana bato nzamba ko juger bino nga nalingaka bato babiuzaka bana te nalingaka bato bafingaka bana bato te nalingaka bato balobera mabe mpona bana ya bato te ponga pe naza mama nayebi ndenge babombaka zemi panda 9 mwana libumu na ngai nayebi mama pena abombi mwana libumu amona pena mutu moko abuse mwana otiki pe bongo bandeko nanga bokufela bolingo te bokufela ba sentiment te bokufela yango te bandeko nanga bobosana te mwana ya kala zalaka te ex mwana zalaka te mais ex mobala zalaka ex mwasi azalaka ndeko na ngai kokufela sentiment te okomona mama mususu mwana zoyebisa pa mama
tonto wana zo simba simbanga. Mama, papa tanga sokolaka nga tiaka nga misapi. Mama, tonto wana salaka nga boye. Mama, tantina salaka boye. Mwana tika koloba bongo pardon. Oyo lukela nga makambo. Mwana tika koloba bongo abomela nga libala. Mama, ba mama beaucoup fela ba sentiment te. Ba mama beaucoup fela ba sentiment te. Ndenge batu musu balobaka bi bala bi chanja pengo ezaka ba conséquence musu yaka te. Soki sengo divorcer pona bana na yo, pona o sauver vie ya bana na yo mama divorcer. Soki sengi o divorcer po o save vie na yo moko mama divorcer. Divorcer. C'est mieux que tu ozanota single ma vozana femme seule ozala yo moko ke ozana mobali moko azoko abuse le yo bana mobali moko azo babysela yo bana mobali moko ozo vivre neme ozana peace of mind te ozana calme te siko libala ngwa ndenge nini nango wana libala wana ndenge nini okomona mwana surtout na Afrique makambo ezala trop au moins na famille c'est na mutu moko boye abuse la bana alala bana na famille bo linga bo bongisa na ndenga famille na calme nyoso to bo bomba bato ba yeba te mais bo sala mabe mutu wana antika te ako continuer na po ebike ata sali lisusu boko so ndenga famille boko bomba mais tant bo zulie ba décision moko boye bo sali pene loko mo bo fundi pa na police akotika yango ba je komati na Europe na Europe ba mame belé bozaki di ba bokotika na ba sentiment na ba distraction zangela mutu na makolo mibali bazo bebisa bana bino na kata bandaku mibali bazo kotaka bana bino misapi mibali bazo bimaka na bana bino mibali na sima mibali bazo sala bana bino mabe me yo zaka kawana ozo kufela kaka bolingo ozo kufela kaka libala mama yango ezalaka nini yango bandeko na nga ezalaka nini bandeko na ngai bosolaka bien na bana bino na kata ndaku tant mwana ye koyebisa eloko ndeko na nga mwasi considérer yango pese litoyi yoka ye sololaka na bana na bino ya basi bosolaka na bana bino ya basi bosola na bana bino mibali c'est mieux que tout mwana azana confidence ko sona ba parana kata ndoke akenda ko sona batu musuli banda soko solaka na mwana obiente orobanda ko rater makambebele makamba boye soki par exemple mama mwana oyo abanda ko sona mwana ebiente ti makamo ndenge bandaki na ndenga kome na zemi mama na rataki yango mais soka zaki na communication bien na mwana oyo mbele nde mwana linga ko yebisa ye Tobo itende baloba tobotaka bana tobotaka mitema ya bana te oui toyebi mais quand même sur 100% okoza na chance à 50% bien 80% bien 70 ata 20% ya koyebaka ba vérité mona munoko bana na yo tango za close osolara bien na mwana na yo oza best friend na ye bosolara bien okoza na chance ya koyebaka makama mikie bandeko na nga bolalisa misu te monde oyo nde batoka baloba ezoke na suka tozoke na biso ka pe na suka tozoke ndeka na suka ngo tokendeka na suka ngo bosolaka na bana bino boyebisaka bango likamu nyonso to yakoyebisaka mama yakoyebisaka papa solaka na biso ko bombaka te tango mwana zo yebiso likambo yo pe ozulango solution mwana zo feel good mwana zo mona ke naza na sécurité mo ba parents nanga bazana pona ngai ba mama nanga zana pona nga papa nanga zana pona nga mais soki mwana zo yebiso likambo yo zo bwa kisa yango mwana yebiso ke tonton simba kanga boy yo zo alongwa kuna pardon ya luka famille oyo luka problème na famille mwana wana mona ke nzambe nanga na muto oyede ngai te mwana na okeko solango libanda presque problème ekoma yango wana po azoya koyebisa yo mama problème yo zo mona encore isa ba aventure azoya koyebisa mama papa zo sala nga boye yo zo kufela ka libala nga li nga ba problème te ndeko nga mwasi ozo bebisa kokufela bolingo te ozo bebisa ndeko na ngai na koloba pe na ko répéter ngomba lebele mobala kalazalaka me mwana kalazalaka te babiloko boyango moni ezo traumatiser bane be na kata bandaku o mwana moko akomela ka impoli mwana moko akomela teti mwana moko akomela violence mwana moko akoma mama po parce que azana makambe belezo leke na mutu mais azana mutu ako partager na yango na yete azana mutu ako sola na yango te mutu moko zo ko abuse mwana na yo o ezali child abuse esangani na physical abuse esangani na sexual abuse nyonso to na kati eza na kati awa yango bomoni mundela sakanaka te
mundele makamba boye ezaloka biso ba congolais te biso ba africain te makamba boye to solo na kata famille ki mundela memo likolo mundele arozala siro ke prison mundela ozala siro ke samba mundele opesa explication pourquoi osalaki likambo oyo pourquoi osalaki likambo oyo bamama bosolaka na bana bino bopesaka bana bino mato ya koyoka boyokaka bana bino bokufela bolingo te kobota eza facile te bato mosusu bakenda kobota bazonga te bato mosusu bakenda kobota bandeko na nga bazonga te batikala kuna solaka na bana na bino atande baokende baklasse yebisaka bango yaya mobali ye yaya mwasi ndenge ozokende bo soko omoni mutu moko ata linga simba yo ganga help ganga boyede ngai akima bosolaka na bana bino bien bosololaka linga kosololaka mwana wuti classe yaya ndeni school eleki ndenge nini ok bosola otangi nini teacher na bino lobaki nini how's your friend ton bonde kosakana bozalaki ndenge nini bana misuba utaka deja na milimo mabe na bandako na bango ya bisimba simba ya kwa kosimba baninga place au fallait pas simba faut ko posera bana bino ba question faut ko posera bango ba question nebi ke biso ba africain tozana mwa tabou na biso mobo ya ko lobela bana biso ba vérité mais siko monde nde tozo kendelela na stage ya monde nde to komi eza su maramba yo ka sonité et comme maramba ko sona bana biso vérité pona ba school ba soyana bango déjà maramba belé na ba school ba yebisa bango maramba belé siko pourquoi biso na banda kuto banga ko yebisa bana biso maramba esengi to loba na bango sex education ba pesa bango déjà na ba classe ko lobela ba mamba sex ba lobela bango déjà siko biso na banda ku pourquoi pas to loba yango ata biso na banda ku to ko loba na ndemo faut ata to loba na ndenga code mais faut ko loba yango il faut ko yebisa mwana na yo ozokoma na âge oyo oromona ba période na yo soko sangai na mwana mobali na ba période mabe yebaka orozwa zemi mwana mobali yebaka ke balataka protection il faut ko lataka préservatif soko zo sanga na mwana mwasi il faut ko lobaka vérité bandeko nanga c'est mieux to lobaka ba vérité pona ko prevent mabe ekoma te ke to tika yango ekende bongo soki to kufelika ki africain to kufelika ki tabu yango moni bana biso bazoke ko sololaka libanda bana biso bazoke ko sololaka libanda biso tozo ko rater ye ba oyebisa biso nyonso tute me ate ya mukie to yeba kaka ke yo va no ka bo mwana si ba deverger la yo mwana sa comme abeba na déjà yo moko to mama ki diba soki ezata ba mibala ba age na bango ekendaka nango mais teke za papa moko boye pe papa ngona ni mobali na yo pe papa ngona ni ndeko na yo pe papa ngona ni camarade na yo pe papa ngona ni tonton moko bonem tazo bebisela yo mwana bandeko nanga basi pardon place bozali ba mama bola lesa misu te botelema raisonner kaka ndenge paso yo kaki mukolo kende ko bota yebisa mwana na yo mutu alinga simba yo po ba mibali misu baza ba papa misu mitema mabe asala mwana o mabe bise soko meko loba soko meka ko loba o meka ko funda nga na ko boma yo yebisa mwana na abanga te wana eza intimidation azoko intimide mwana na opo aloba te po ya continue buzoba na wana zo sala loba na eko banga te ata lobina ko bomo aroboma yo te ya ko yebisa biso ya ko yebisa ngai to funda pa police ako protéger yo ba oboma yo te bo yebisa bana bino babanga ka mo wana te ke mobile no zo yebisa ke soko meka ko funda ngai na roboma yo wana eza lokuta wana eza zo bangisa mwana na po mwana loba te bandeko na ngai boyete ya komona mwana oyo pena ndenge azabu aza na mwana 13 ans mwana 13 ans pena komi deja na bebe azwi koke ebonga kuta te yo moko mama mwana oza nshwa te erreur esalami mobali moko bende mutu abotisi ye ozwi mwana nokomi kobokola mwana mpo ozoyede ye mais sikoyo yo ozwi mwana oketi nde mosika pa koko mpe mutu abotisi ye nani mobali na yo bandeko ovandi na yo pa l'aise ozo continue pe bolingo na mobana na pa l'aise mwana oyo bota oyo bimiseki makila na yo mwana oyo memaki na libumu no aza somewhere aza place mo boyebi kutu position na ete bando nanga bwa mitema ba mama o bosalaka bo vraiment bwa mitema boza pena mitema mabe bwa bandoki
boza pena mitema mabe boza bandoki likola bolingo yango nini nango likola sexe pozo mona mobali nso otiki ya okende otika na mapuye ebeta o sia boaba liboma bino boaba liboma c'est mieux kutu mapuye ebeta yo mutu pa kufa pe na mapuye na mokili ote place to mona bato ba vivre na bango pe eza pe na basi musubi abeta na ba nebele pe sangane na mobali te lobela ke pe lote pour penser que a sala bongo pona a protéger bana na ye alingi bana na ye bakola ava kota na kata ba relation moko boye po soka koti na kata relation moko boye yango ekosala ke eya kobebisa vie ya bana na ye asirpota pena kanga motema pena bana ye bazalaki mikie depuis divorça ou bien depuis mobali na kufa avanda na ye bongo malembe aobokola bana ozela bana na ye bakola après akoma tiko akota na baengagement barelation amour nanga nakomi nanga na suka nayeka na partager video oyo na bino mpo na koede bino kaka na kolamusa esprit ya baparent oyo eza ya kolala obie esprit ya mama oyo eza ya kolala na ndako okufela bolingo te tala bana na yo donc nzambe apamboli yo apesi yo bana na yo batela bana na yo moto abatelaka biso na esprit ezalaka nzambe me na mokili bo ezalaka nde biso baparent nde tobatelaka bana na biso donc topriaka mpo na bana na biso tosengaka protection ya nzambe ezala likola bana na biso nzambe aconfondre bato ya mabe na banzela ya bana na biso donc merci na bino nyonso bonde kolanda ngai bobosana te kopartage kolike kokomante yango wana nde kosala biso malamu merci die notre mpe nzambe alola abatela bino bisous bye. Inauguration, Yakoma UK, collaboration, Tozaki Luka, solution, Kaka pour l'intégration. Oeza, Anita Mavita Show, Bobosana, Kosa Bonete. Oeza, Anita Mavita Show, Bobosana, Kosa Bonete. Butalaka, Anita Mavita Show.